bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abamisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Au début de semaine, nous avons eu l'occasion de Kolanda journal et peuple pour le peuple lundi 28 octobre 2024 et Makasi a représenté les bino yango ticket to set bino que na séjour na ekuna la ville ya Kisangani bosengeli koyeba ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remetté qui 63 véhicules et pas ba gouverneur ya Grande Orientale pe a randaki akena ki plutôt ko recueillir na mausolée ya lieutenant général Baouma Héritier Mapinde mais après nous va détailler. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesaki 63 véhicules et pas yaba gouverneur ya Grande Orientale. Et zalaki bongo na cérémonie moko ya mokuse oyo zalaki organisé week-end eleki na aéroport ya Bangoka na Kisangani. Chef de l'État a procédé ki na remise ya 63 véhicules oyo tout terrain dans la province nyonso ya Grande Orientale. Lo oyo et ambamaki et pas ya vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani Luko. Ponaye alobi chef de l'État a pesi na ba gouverneur ya ba province ya Chopo, Bazwele, Otwele pe province ya Ituri. Ba véhicule oyo ezali bongo na utilité moko ya makasi pona ko améliorer mobilité ya escadron nyonso ya police nationale congolaise na partie o ya mboka pe ko répondre na préoccupation ya mbala ebele oyo ba autorité provinciale bazali ko senga et pas ya numéro 1 ya République démocratique du Congo. Bo Simba Kaka le même samedi chef de l'État a visité Kipé dans centre d'entraînement lieutenant général Baouma 800 éléments ya ba FRDC bango bazali ko la formation kuna commandant suprême ba FRDC chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a senga ki na ba militaire nyonso na formation ba trahir Congo te kasi alobi na bango esengeli ba respecter devise ya armée congolaise oyo ya kotia na profit formation pe a rassurer bango a kolanda de près ba condition na bango nyonso ya formation mingi na oyo etali logement amélioration pe biloko ya ndenge na ndenge avant atika centre d'entraînement chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki ko se recueillir na mausolée oyo ezali dédié et pas ya lieutenant général Baouma commandant ya 8e région militaire ya ba FRDC na province ya Nord Kivu oyo akufaka le 31 août 2014 na Afrique du Sud. Na même titre que Mamadou Ndala, général Baouma, yé azali considéré le kola résistant libosé ba troupe ya rébellion oyo bande coopéré na province ya Kivu.
Na dernier jour ya séjour na ye na ville ya Kisangani bosimba ke chef de l'état ayambaki ba communauté mbole lenga la paix ba député provinciaux héritier mapindemi apesi bino sous le détail. Dernier jour ya itinérance na ye na ville ya Kisangani na province ya Chopo, chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé ki ba audience et pas ya ba député provinciaux ya espace Grande Orientale principalement ya Chopo pena coordination estudiantine ya province Oyo et longwa ba chef Mbole pe lengola boye ba communauté autochtone o ya Kisangani bazana conflit ya incompréhension yango ezali koumela pona likambo etali mabele ba élu provinciaux ya Grande Orientale na canal ya président ya assemblée provinciale ya Chopo Mateus Kanga Londimo a remercié que chef de l'état ndenge accordé ki place de choix na espace na bango mingi penza na ko confiaka na 4 ministères mobimba et pa ya bango na gouvernement souminwa likolo ya oyo nyonso atalisi pe ke ezalaki question ya ko aborder problématique ya assemblée provinciale oyo depuis un certain temps ezali ko connaître ba problème moko sérieux ya fonctionnement pe lisusu likambo etali pe ya ba députés provinciaux pe ba agent nyonso bazali ko sala kuna esengelaki kolobela yango et pa ya chef de l'état magistrat suprême boy coordination estudiantine bango ba présentaki ba préoccupation na bango et pa ya grand de la nation katina yango pe ba notable balobelaki paiement ba frais académique na franc congolais en lieu et place ya dollar pe lisusu kotongela bango ba homme pona ba étudiant Michel Okando Kando ye akambaki délégation alobi chef de l'état a s'engager pour na kolandela situation na bango de près pe ko répondre favorablement na ba différentes préoccupations na bango et pas ya ba chef coutumier Mbole pe lengola président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sengi na bango ba sili sa conflit na bango ba prioriser unité nationale pona ye alobi force ya République démocratique du Congo ezali bongo na ba diversité culturelle pe na tolérance et longo na ba kambo nyonso oyo bazana yango. Voilà kosuki sa dossier ya chef de l'état na ville ya Kisangani esengeli bosimba que sur place a inauguré aéroport international ya Bangoka oyo euti kozala bongo rénové encore une fois de plus héritier mapindemi. Qui na fait ya mission d'itinérance na yo il y a 4 jours na ville ya Kisangani na province ya Chopo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré samedi terminal passager ya ba chaussée aéronautique ya aéroport international ya Kisangani Bangoka oyo ezali situé na 17 km ya centre-ville na financement ya gouvernement ya République na lisungi ya Banque africaine du développement BAD na mokuse misala oyo ya génie civil ezalaki réalisé na piste pe na tarmac objectif ezalaki ko améliorer ba conditions ya sécurité pe ba opération aérienne mingi penza na aéroport après avoir ko kata ruban symbolique chef de l'état a visité ki terminal passager complètement transformé oyo ezali ko répondre à la norme pe ya sûreté pe ya sécurité aérienne bosimba que chef de l'état azalaki vraiment émerveillé ko constater que ba circuit nyonso ya GC ba passager oyo ya ba départ pe ba arrivé yango ezali équipé na matériel moko oyo ezwamaki na portique pe na détecteur ya ba métaux boye na ba nouvelle infrastructure aérogare oyo ekoki ko gérer 300 passagers mobimba ya mulayi ya 3500 mètres piste ya Bangoka ezalaki bongo décapé pe elati lisusu nouvelle couche ya asphalte bosimba ke largeur na yango ezalaki bongo agrandi pour être ébana ko permettre et recevoir ba avion gros tonnage n'star ya Boeing 767 pe Airbus 330 mobimba bosimba ke tarmac aéroport ya Bangoka ezalaki élargi pona koyamba simultanément 10 avions 4 nango 6 gros porteurs pe 4 petits porteurs aéroport ya Bangoka ezali équipé na ba instrument ya aide ya navigation ya système ya balisage pe ya diurne ya nocturne bosimba ke vice premier ministre pe ministre ya transport pe voie de communication Jean-Pierre Bemba Gombo alobi inauguration ya Bangoka ezali kotalisa volonté ya chef de l'état pour na kopesa RDC d'infrastructure aéroportuaire oyo ezali ko répondre na ba norme bosimba ke na cadre wana a annoncé que début ya ba travaux ya rénovation ya aéroport ya Kavumu
boye suka na mbula oyo yango ekubanda misala na yango pona début ya misala ya aéroport international ya Njili ezali bongo pona premier trimestre ya 2025 accélération ya misala oyo ekokota bongo na ba aéroport ya ndenge na ndenge lelo alobi tozali ko célébrer rénovation ya aéroport ya Bangoka boye président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye ko poser pierre angulaire pona renaissance ya province oyo ndenge Jean-Pierre Bemba Gombo atalisaki na ngambo na directeur général ya RVA Léonard Ngoma Mbaki a remercié président de la République pour la vision na ya kopesa RDC d'infrastructure aéroportuaire moderne à travers projet Oyo ya sécurité aérienne Bosimbake ezali considéré le cola aéroport international il y a dégagement Bangoka et Bengami ko fonctionner en mode 24h/24 Bosimbake en plus il y a courant électrique ya SNEL RVA azali doté na deux grands groupes électrogènes il y a 540 kVA Bosimbake équipement mususu et kozala installé mikolo ezali koya pona oyo etali kobus passager yango ezali bongo na procédure ya dédouanement. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, Aponami, vice-président, il y a conférence, il y a président, il y a Assemblée législative africaine, Miloulou et Salemaki, na Accra, Kuna, na Ghana, Mokolo, il y a le 26, le 27 octobre. Encore une fois de plus, héritier Mapindeni. Nasuka ya deuxième assemblée générale, il y a conférence, il y a président, il y a assemblée législative africaine. Oyo esalemaki na Accra na Ghana kubanda le 26 kino le 27 octobre. Président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo, professeur Vital Kamerhe azalaki élu vice-président. Organisation interparlementaire africaine Oyo ya Likolo, boyebe élection ezalaki organisée pour na kotia en place d'organe Oyo et kotambusa bongo Kospal na Mokuse. Élection Oyo ezali ko marqué victoire supplémentaire. Il y a diplomatie parlementaire Oyo bureau ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo ezali ko mené depuis installation na yango. Bosimba Kenasuka ya misala Oyo président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ye azongi na 3 résultats mobimba. Ya liboso ezali élection à l'unanimité ya ye loko la vice-président ya conférence ya président ya ba chambre ya ba représentant ba pays africain pour la région ya Afrique centrale pe lisusu ezali ko marquer bongo reconnaissance ya leadership na région en tant que bango bazali ko s'engager na promotion ya diplomatie parlementaire na Afrique. Adhésion au ezali annoncé ya parlement ghanéen na assemblée parlementaire francophone APF na Mokuse suite na rehaussement lokola membre ya plein droit ya organisation internationale ya francophonie ezali pe lisusu victoire majeure ya professeur Vital Kamerhe na rôle na ye ya représentant ya APF Bosimba Kemisala Oyo ezali arraché après avoir causé avantage ya Ghana Oyo bakoki ko tirer lokola profit na APF na sujet Oyo parlement ghanéen bango ba s'engager pour na kotinda na ngonga ya Mokuse lettre moko ya intention pour na ko rendre effective adhésion na bango na APF na tango ya 50e session Oyo ekosalema le 25 juillet 2025 na Paris. Professeur Vital Kamerhe a lancé message moko ya makasi pour na unité pe mutualisation ba force ya ba pays africains pour na kotombola kimia sécurité pe coopération et longona développement ba pays nyonso ya Afrique. Bosimba ke Ghana azalaki désigné na unanimité na poste ya présidence ya Kospal pendant que Ouganda ye azalaki élu na poste ya vice-président pour na Afrique de l'Est, Bénin vice-président pour na région ya Afrique de l'Ouest, Algérie vice-président pour na Afrique du Nord, pe poste ya vice-président pour na Afrique australe yango etikalina nous polele. Boye moto nyonso Bible na ina maboko tope courant boye lokola ba croyance na bango ba prêtaki serment liboso ya assemblée générale ya conférence des présidents ya ba assemblée législative africaine réunion Oyo interparlementaire africaine ya haut niveau ezali pe amendé pe adopté na projet ya constitution ya conférence ba président ba parlement africain Oyo était en place secrétaire général comité exécutif pe comité na ye ezali bongo groupe consultatif et Sengeli Bosimba ke pona oyo etali ba amendement ya projet ya constitution professeur Vital Kamerhe azwaki ezala inséré na article priorité pona ko accorder sécurité pe kimia na continent africain pona kolongola guerre na ba état nyonso yango ezali kotala bongo référence na discours na ye oyo asengaki na ba pays africain nyonso balongola makelele ya ba arme na continent.
Dans cela, pour Mathieu Bosengal Koeba, qui est première ministre Judith Suminwa Ayambaki Weekend et l'équipe délégation, il y a Asia Mineral Limited de paix à procéder qui na clôture, il y a première édition, il y a foire sur la formation professionnelle. Nathalie Kaila hérité Mapindem. Premier ministre Judith Suminwa a procédé à la clôture. Il y a première édition, il y a foire sur la formation professionnelle. Misala Oyo Ezala qui organisé et pas il y a gouvernement nanzélé à ministère il y a formation professionnelle. Yango et Salimaki Kobanda le 24 et Kino le 26 octobre 2024. Bosimbake Ezala qui bongo idéal nango pour engager ma partie prenante nyonso pour na ko lukape ko trouver ba solution concrète et efficace pour na ko créer ba emploi d'une pour na ko favoriser développement na République démocratique du Congo. Bosimbake première édition Oyo Ezalaki dénommé Toye Kola Mosala Yango Ezalaki accès na thème central formation professionnelle levier à développement capital paix humain paix croissance économique ya RDC. Bosimbake Mbala Oyo et se pencha qui mingi na problématique majeure ya adaptation ya formation professionnelle aux potentialités équivalentes mingi penza na niveau ya mboka na biso. Pendant 3 jours to assistaki na initiative Oyo gouvernement a marqué yango na aba anal na union so ya mboka na biso. Bosimbake yango ezalaki bongo première édition ya foire ya formation professionnelle et côté na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambo na ministre de la formation professionnelle Marc Ekila a rappelé qu'il 3 activités majeures pour la première édition Oyo ezalaki mingi exposition foraine ya ba initiative pe ba activité ya formation pe insertion professionnelle mingi penza ba métier vert balobela ki pe inscription ya ba demandeur pe ba programmes spéciaux gratuits et longona ba formation professionnelle ya ba différentes filières ba stand ya ndenge na ndenge ezalaki na centre de formation Oyo ba privé pe ba exposa ki ba biloko na bango na foire Oyo lokola ba talisa ki ba opportunité ba adhésion ya choix yango efongola maki mingi na ba jeune Oyo nyonso balinga ki ko apprendre ba métier ya ndenge na ndenge bilenge Oyo bazwa ki possibilité ya ko s'enregistrer pour na ko souscrire na filière Oyo ya choix na bango grâce na apport ya partenaire. Comme cela primature au Sénégal dimanche 27 octobre, première ministre Judith Suminwa a participé à une marche de santé pour la lutte contre cancer du sein, marche et banda qui na primature tina place royale baleka qui peut kuna na clinique ngalema na commune ya Gombe. Nathalie Kala kapenda hérité mapinde mbazaki sima na compte ya info Lingala. Dimanche 27 octobre 2024, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à une marche de santé pour la lutte contre les cancers du sein. Marche Oyo et Banda qui na primature qui na place royale. Baleka qui tu na clinique Ngalema na commune ya Gombe. Et cela qui organisé na ministère ya santé, hygiène et prévoyance. Bosimbake action Oyo et cela qui visé ko sensibiliser population ya République démocratique du Congo pour na makambo etali dépistage précoce ya cancer du sein. Pelisusu kotalisa engagement ya gouvernement na prise en charge ya ofele ya ba malade ezalaki bongo na profonde émotion pe sentiment et espoir boye tango nyonso makambo elekaki na ndenge ya kitoko. Bosimbake engagement Oyo ezali kotalisa vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na kolobela nécessité ya koza couverture ya santé universelle pour la population ya RDC. Ezali engagement Oyo est démarré pour la prise en charge ya ofele. Bosimbake bakisi na étendu mobimba ya territoire ya République démocratique du Congo et kopesama ndenge premier ministre Judith Suminwa atalisi na Kinshasa structure misatu ya santé bazali kozwa en charge gratuitement ba malade oyo bazali bongo na cancer ya sein ezali mingi clinique Ngalema ba cliniques universitaires ya Kinshasa pe centre Nganda. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a saisi qui occasion pour na ko visiter clinique Ngalema et pa wapi abetaki masolo na médecin directeur ya structure Oyo Roger Congo balobela qui prise en charge de ma malade. Selon docteur Roger Congo, a prise en charge de ma malade ezali bongo effective 456 patients mobimba oyo bazali kobela cancer bango bazali enregistré depuis octobre 2023. Kati na bango 63% mobimba oyo bazali bongo parmi bango mibali bazali bongo 4. Lelo bota la chef ya gouvernement azali kosenga na bana mibali bango pe basala dépistage volontaire ya cancer de sein to pe ya prostate. Bosimbake ministre ya santé publique hygiène et prévoyance a commis qui présence ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka
oyo pona ye atalisi détermination ya gouvernement na lutte contre bokono oyo ezali bongo bokono moko ya mabe. Ba soins de santé ezali koleka na 3 étapes. Marche ya lelo ezali ko permettre na mokili mobimba topé na République démocratique du Congo bayeba ke gouvernement azali ko sensibiliser pona la population ayeba na kosala dépistage volontaire petango nyonso bayeba na kolandela état na bango na ngonga mokuse alobi bako lancer botongi bako tonga lisusu ba nouveau centre oyo ekozwa en charge bato nyonso oyo bazana likambo etali cancer pona wana gouvernement souminwa azali kosala makasi pona ko garantir na ba congolais nyonso accès na ba services sociaux de base mingi penza pilier na yango 4 ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 pour la Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse na 2022 cancer ya sein et kozaki 670 000 décès mobimba na mokili mobimba 4 na yango moitié ba cancer oyo bango bazalaki bongo bana basi. Réseau des femmes solidaires internationales RFSI na mokuse basalaki bongo mobange na marche ya sensibilisation sur les cancers de sein week-end eleki kuna na boulevard du 30 juin. Michael Brustoto Francis Kanza Lokoka bazalaki kuna na compte info Lingala. Ki bango nyonso awa na Sosimad na commune ya Gombe et tuluku e basi o ba utaki bipai na ba province ya République démocratique du Congo pe na étranger ba participer ki na mobange na marche o sensibilisation ya dépistage volontaire na bokono ya cancer des seins organisé na réseau des femmes solidaires internationales na liboso na bango tout. Tomona ki yemoko la femme de fer, femme battante, Madame Lina Pembe, présidente de la structure Oyo, autour na ye. Tomona ki basi balenda, ya molende pe ya ndenge na ndenge, objectif ezalaki semoko, ko sensibiliser ba maman, pe ba jeune fille, na kosali se dépistage volontaire, pour na koluka komibikisa, na maladie Oyo, soki ezuyo kanangi, okozanga nengo kobika bobenga ye F majuscule la femme de fer défenseur de la cause des femmes Lina Pembe ndenge ya sololaki. Il faut ba maman to téléma tout ça la dépistage aujourd'hui avec Hachi on a trouvé des compromis qui déjà a dépistage et ça la $190 après c'est tout à monde à $30. Quel privilège. Mutu pe alobi azana mbongo ya kosala ngote aya. Les femmes solidaires qui vont foutre la haine. Basi ya bon pikiliki oyo ba participer ki na milulu oyo ba sololaki pour na kotelisa tine ya marche yango. Eza kaka pona ko tambusa sango na kati ya basi bayeba ete cancer ya mabele existaka donc cancer ya mabele ezali kambo ya lokuta te ezali kambo ya solo o basi ebele ba négligaka o basi ebele ba mona kezaka maladie moko pona batu mususu nzoka eza maladie moko eza ko atteindre ba couche nyonso ya société. Bondi melangai que moi c'est ce qui est telemi et comme mobimba ebiki ndenge ba femme solidaire basali kasi sur place boye ba ke ba groupe de femmes ya ndenge na ndenge bazalaki wana lokola fondation Longo Baometo oyo kamba magapai na moko la femme battante Nadine Longo Baometo pe ba groupe misusu bosimba ke nyonso elekanaki kitoko n'impact pe idéologie na ndenge ya kosakana te basi batelemi bokono ya cancer et sengele tia malibanda. Coordonnateur ya communauté Teke Umbukini Est, chef coutumier Patrick Moloni asalaki descente na village na ye tolingana oyo ezwami kuna na groupement Mikondo na commune ya Nsele pona kosolola na population ya village oyo na misala oyo azali kosala kuna. Héritier Mapindemi apesi bino ba détail. Bobenga ye le motivateur de tous les motivés, les grands leaders de tous les leaders na bango tout mon côté na terrain 4 kwa kandala coordonnateur ya communauté Teke na kin Est mwana mboka Patrick Moloni Munke ye moko en chair et en os akitaki awa na village to lingana oyo ezali ya ye moko awa na groupement Mikondo na commune Ntele wapepa ya lingaki ba betela ekutu lisolata mokete ye moko yaki ko palper du doigt réalité ba travaux de construction ya hôpital oyo ezali ko tongela population na ye ya village oyo pona ko bénéficier na soins de santé qui toko boni melangai que misele centre de santé na eza na kombo ya Graciela eza kotambola kitoko boyoka awa papa makaya ndenge lobeli formation médicale oyo mais
mboka zenga traitement iza mboko mabe oyo ni l'hôpital te iza wapi village tolingana emabe tala kure koti l'hôpital mayo ibalubaka masa chef Patrick Moloni non oza Yesu. Bondi melangai que le grand leader, le cordon Patrick Moloni Mouke, qui c'est le motivateur de tous les motivés. Nzeta Malili, akani kotongela bayaye. Non seulement hôpital Oboza Komona, kasi terrain à foot, marché, pe école, pour population côté Oyo. Aza la complexata mokete, les lonenge tozolo baboye, construction déjà ya hôpital. Eza kosele makitoko, awa bokokuta, ba service ya ndenge na ndenge. Lokolo ba échographie, gynécologie, maternité pe misusu. Na pembeni, mo bange na payote ndenge na noezalate na pointe, bakisa mo bange na groupe électrogène, pour na village na ye awa, bazanga couranté. Ti na bengisa ki population ye moko, pour atelisa bango importance ya construction oyo. Tokobengisa su bino bomona ba docteur oyo bakozala awa bomona ba infirmier oyo bakozala awa tokobengisa pe bomesa so autorité ya nsele awoya po bakata riba po hôpital sanini e bana fonctionner tozala bezo pe ya bana mboko baza awa ya basi azana éducation malamu population pe na tourna ye akokai kokanga monoko soki mokete face ya motema malamu oya moto bazobenga désormais oasis de paix le grand chef coutumier Patrick Moloni. Et puis, à cette initiative, on a créé biso centre de santé à qualité. Et il nous a fait beaucoup de promesses. À cause de la biso école et puis courant yango déjà à tiers groupe électrogène, il y a capacité à monnaie pour alimenter banda union. Vraiment, c'est une très bonne initiative. On a chef Patrick, chef Moloni Patrick. Donc, azamo konji oyo azana kokabolate. Ba initiative azanango. De yango ezo salake biso tozala na simanaye. Patrick Moloni toujours combattu, mais jamais abattu. Baobundisa mais baolongate. Akani bongo ko accompagner chef de l'État malgré babitumba ndenge na ndenge autour na ye na ba différents volets na ye ndenge kaka balobaka derrière un grand homme il y a toujours une grande femme. Maman Gisèle Moloni maman motema les grands leaders Oasis de paix Patrick Moloni azalaki pene na ye pour na ko accompagner ye na accomplissement émission oyo. Namasola Seni Bosimbake, secrétaire exécutif provincial ya Seni Kwilu, Madame Georgine Vandame, accompagnée na Madame Fatou Todinga, oyazali bongo chargé ya monitoring na direction ya communication ya secrétariat ya exécutif national ya Seni ba organisé ki dimanche 27 octobre na Mboka Kitoyi sensibilisation ya ba électeurs pour la reprise ya ba élection ya ba députés nationaux et provinciaux oyo ko le 15 décembre 2024, Stéphane Skande, héritier Mapindemi. Dimanche 27 octobre 2024, secrétaire exécutif provincial, il y a commission électorale nationale indépendante, Kwilu, Madame Georgine Vandame, Ingwampofia, Azalaki accompagné na Madame Fatou Todinga, chargée à monitoring, il y a direction, il y a communication, il y a secrétariat exécutif national, il y a Seni, Bango Organizaki, Nambo Kababengi Kitoy, sensibilisation des électeurs pour la reprise, il y a l'élection, il y a députés nationaux et provinciaux, au Yokosalema, le 15 décembre 2024, après qu'on présentait les membres, il y a délégation, il y a Seni, administrateur, il y a territoire, il y a Massimanimba, Emery, Kangouma, Oyo accompagné Kibango, na discours d'introduction, naye, à Talisa Kimingi, li processus électoral, avant annulation, à scrutin, Oyo, pour la députation nationale et provinciale, na territoire, Oyo, à Talisa qui population à se mobiliser, pour la participation massive, na scrutin, Oyo, secrétaire exécutif, il y a Seni, pour la province, il y a Kwilu, à Talisa qui population, Azali Bongo na option oyo ezali retenu et pas ya Seni pour la reprise de l'élection législative et provinciale kati na mboka na bango ezali bongo na litomba na territoire ya Massimanimba oyo ba représentant na niveau national et provincial et longo na sénatorial pe lisusu gouverneur pe vice gouverneur bango nyonso bakozala élu mikolo ezali koya mingi penza na mois ya décembre ndenge bango bazali kotalisa pona oyo etali ba dispositif sécuritaire madame Sep atalisi ke chaque site bango bazali ko voter pe ko encadrer minimum ya 5 éléments mobimba ya police nationale congolaise
oyo bakozala wana pona kobatela makambo etali misala nyonso ndenge ekosalema na ngambo na ye. Madame Fatou Todinga a sensibilisé population pona consultation ya ba liste électorale pe délivrance ba duplicata et pas ya ba électeurs nyonso oyo babungisaki ba carte de lecteur na bango. Ba liste électorale ezali affiché na ba site na bango nyonso ya vote na tango ya omission. Responsable de l'établissement ye akwa affiché topé préfet a tapé directeur bango bazali chargé pona koyamba ba réclamation nyonso oyo ekokomela bango et pas ya hiérarchie ya commission électorale nationale indépendante. Opération Oyo eko durer 30 jours. Boye ba échange pour la question sécuritaire pe logistique ba intervenant nyonso ba talisa ki pe ba abordaki question ya recrutement ya personnel temporel. Sini azali bongo engagé pour na ko sensibiliser tango nyonso population afin que ba yeba na ko s'approprier na processus électoral Oyo. Pona bino nyonso bozana posa ya kobeta GDV loterie place exactement kona ba cyber Eric nyonso tout ba détail elongo na Nathalie Kela Kapenda. Tolobaki boyi bonga ekoki kasi sikoyo makambo nde ebandi sikoyo makambo ebandi yango malobo suki yango ya koloba yango donc date déjà connue depuis le ils ont dans le 2 octobre et aussi le 5 novembre. Alors tu es déjà dans la matériel de besoin mon andi ba fungula bo mon na matériel la sika o ngati donc mon konza de loterie le net ozolo bana ba presse ozolo kisa okeba ikoloyo ba période yo et dans la période oyo ba li gablo et komara ba agence de voyage ba restaurant et komara ba agence de voyage au moment na ba comédien ba fongoli ba bigablo na bango ba ekota ba beta développer ya on a vu ça ba na Kinshasa ba matériel ko somo na za qualité à dernière cri tout ce ko beti développer na ba agence de travel au suite fandi sa famille on est là sous comme na ngadi ko bino mo tala ane oyo o mali ba visa oyo ne bon on a ba ordinateur oyo ya sika ya dernière prix bo fongola yango bo fonga bo bimisa na miniti bo mo na agence mon côté bo mo na sibeka pe mon côté ba tu bazo zo ba visa ba okeni saka na ba agence de travel alors bo sala mayele bo ke ba bali gablo ezo ko ngona mikolo ego ko ma ba agence de voyage ego ko ma ba beta développer mais ke ba to nyoso ba ganyaki hier ba yaki pendant na pété ba prise en charge prise en charge est comme très difficile. États-Unis comme une complication grave. Donc ceux qui osent la prise en charge, c'est muta oyamba ote ba couper ça yo visa ti ba opprimer là. Ya on a dit ba tunyoso. Oyo obeta libanda. C'est là problème na ngati. So obeti libanda na ozo prise en charge. Et on y a aussi la kati info lingala journal peuple pour na peuple yango e comme na suke peuple na zaki vraiment na esengo makasi. Ya représenter les bino yango ceux qui bo sepela ki na bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir
pe kotombola kita ya mboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malamu bana mboka société na bino yango oyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.